minoko na biso za pauvre te toyebaki minoko te toyebaki minoko te yalobaki minoko za pauvre nzolo minoko na biso ya riche akosakana te yaloba eloko na eloko eza na kombo nango mais lelo toyebaki te tobandi kotsolela biso yango tolobaki mbala nsima tolobaki David français na kikongo za nini David la faux bongo avant de passer situation David faut tout d'abord on a David la saga ya mino bande ko na biso ba tumamadi banani eza kikongo eza ba musulman bamba nisi ezali banani ba protestant bodomona que Joseph Yosefi eza faux kikongo tato bike Pierre l'été eza tadi Pierre libanga omoni kombo nango ya mwana tango bayena libanga na pana biso ali mais ça c'est quoi tolobaka oza libanga tolobate oza Pierre mais bango tango bayena livre na bango basalaki makambo wana oh non Pierre azalaki kombo tie soko na lingala Pierre l'été faut que musulman totini bango elakisi nini pana biso ezali tumamadi batumamadi po protestant bazosala nini bazo bambangisi biso eza bambangisi isi omuta mimbangisi parce kikombo na ezokubinga place kimbangi c'est des mutu oza kopesa témoignage bo mimbangisi c'est quoi témoignage mutu oza kopesa mutu mosusu ya lobi te ndenge ozolobeleza ndenge wana te mbangisi nakata ikombo na biso kasi bambangisi baza banani baprotestant basalaka nini bakatholike na babimisi idéologie baprotestant baprotestaki idéologie wana yango bakoma baprotestant batémoin de Jéhovah sikoyo bamoni ke non oyo eza yango te ale bango bakokorrige bible na modele na bango bakorrige kaka bible nani bakorrige sikoyo omoni ete protestant azalaka na catholique tamoni ke topesa l'exemple donc biso ntango mosusu jésus ki biso soa na maria te balongo te biso toproteste na baide wana ale bachange na bateni bamolata nini na bango bakomona protestant na bacatholique baza différent donc baprotestaki na catholique bakomi banani mimbangisi tokompani tokana tie date oyo bongo biso na bokoko bato bazoproteste nayebi te me na koloba mpe bongo oyo bazokende tozokabwana bazokoproteste te ezali eza bazoproteste mingi ezali koproteste te mais omoni mutu tolobaka mingi vanda yoka analyse nsima nango kosala nini opesi ide na yo mais biso mabe eza nini yango tolobi tozali na se ya nini toza awa tikata cercueil omona nano comprendre eloko te oproteste mutu akoproteste fosala nini acomprendre nano eloko nsima kosala nini akoproteste mais biso oza koproteste na makambo moko oyo yebi kutu te oyo yebi ntina te mais toza biso na biso tout un exemple ta mundele ezali ta mosu ennemi na biso mundele ayokaka ntango explike mundu ata na mosala mundele akoyoka yo ayoki yo mona non oza na raison normalement bino fo kosambela mama na bino mundele mais oyo ya ndeko na yo ozoloba bandi na mosala abandi kosala batembe moko sans koyoka bandi kopesa babule mais non wade komi tokobeya ngoni likuzoba eza koproteste te mais mundu azoproteste atali mundu abilika moko nga na itidia ngoni etidia ngotembuta eza boye te ozomona soki biso tosalaka wana eza kozoba mundu ava proteste fokoma likolo awa bayena aobimi ofutumuki olongoli kwa oyo alekomi mutu ya solo alesima kosala proteste
mais au biso de ça là on a protesté basusu bazobatela baintere na bango yango bazosala ndenge wana bayebi yango ezalaki ya solo mais soki baintere na bango oyo bazwaka na bisika wana bazali sepesaki peke po basali eti likambo yango existaka te bazoyeba na bango na nsima ke likambo yango ezali mais souvent likambo lokola ezali yango tozoyekola tozonga nani tocomprendre mutu tocomprendre mabele tocomprendre nzambi aza nani okoya kocomprendre te malamu tobongisa malamu tobongisa parce que lobi ezalaka kaka yo moto okoya baoyo parce que yo ntango yo olingi yolia mozo bateke yo ntango okufa bana oyo bakufa bakotikala kovivre yo ozokufa ntango na 60 ans mais bana oyo bakomi na 60 ans te mais bana na yo ntango okotikala kasi otika bana na ngelele te ozomona lelo pesa exemple biso mpe bandeko na biso ebele yo odumi mais ntango ozokufa eza mawa parce que yo ntango ozokufa yaya omoni bamisusu bakufaka aleli nana kufi te maleli jo tozalaka soki otembi sirop na njili atemisa immeuble sirop moko mosu atemisi mercedes nde na panzi ake azomi kote ya tribunal de grande instance sirop atali immeuble na atali immeuble na biso tozolela sirop mpena mani biso kita sirop akilela sikoyo topesa exemple lelo tomoni bato ebele basasi bato mais yo ntango ndenge osasi bato bongo lelo yo ozokufa ntango soki abili otala na nsima otali bato yo osasi mais lelo yo ozosala nini ozokufa bobénéfice na yo nini oyo osali eloko ezalaka bien même bandoki bato bana kunduko soki oloki bato normalement soki oloki 20 personnes faut olia bango 20 nsima yo okufi omonde osali mosala bien mais yo oloki 15 olie 5 yo okufi otiki 15 bawana batika losufu bénéfice na yo eza nini bénéfice na yo eza nini obiso ntango tozokola nde tomolaka mobutu ndimaka te mobutu akufa biso toza bomoi mobutu akufi tokanda biso tokosila mobutu pouvoir azaki nango mais lelo mobutu bana kufa 13 combien des années nyonso yo osala sikoyo na nsima na yo ntango so basasi bana na yo bana no bakomi mitelengano moko miso yaya mati tram amoni mwasa mobutu lipasa bobila dawa na tram metro so tram azokende bembe donc yaya ndimi te bilake mwasa mobutu lelo fani na kaka metro muta mwasa mobutu nde tozomona ke na monga liema na porte balion baza wana mobutu ekoti kalma neti sikoyo mwasi na ye lipasa bobila dawa leto mati na ye mwa bilake ye wana ya etela ya muka kende de bilake fani ne fasa fela tala ye benza yete mais ye mais vi wana sikoyo oyo salaki sima na yo mondeli otiki bato donc tozalaka baegoïste te ntango ozosala likambo mpona nsima na yo bana mpe bazali nsima na yo nkango mpe ezali ozomona yo otali intere na yo mais nsima na yo ozomona te bato olosasa bato sikoyo yo ozokufa mokufa lisengo te donc wana yaya ezalaka koproteste te mais wana obiso osala eza buzoba il faut le comprendre, avant de protester, comprendre les camps, protester.